Bienvenue na bino nyonso na chaîne ya YouTube One Stop Shop Mike Moher. Vraiment spécial topic ya lelo. Na lingi na profiter na répondre en même temps na bandeko na biso mibale. Nazolo bango lelo na lingala parce que Nazol bango spécialement spécial topic oyo adressé na ba Congolais. Na ba Congolais oyo baza ofanda partout na États-Unis et puis oyo bazo fanda na Canada et puis ba oyo nyonso baza na bandeko na bango awa na États-Unis oyo pe bakoko loba mwa liloba oyo pe ko influencer pona ko meka kotia kopesa bango information esengeli. Boko excusez ngai lelo tellement naza na retard na musala alors naza na ba rendez-vous na préféré na sala ngo pe na mutuka parce que zo mona toza na problème na temps awa alors na profiter na sala ngo na kati ya mutuka donc vraiment lelo quand même eza na connotation mususu. Alors naza na ba question mibale na ko meka ko répondre bon na banzi na répondaki bon na ko loba moko eza question bon moko eza kaka explication na ngina pesa par rapport à ma metali tax hein ndena lobaki pour na metali tax vraiment mutu moko azala na doute moko te hein musala tax to maîtriser yango awa mais façon na nga rolinga ko sala musala tax en États-Unis ezali kaka pona lukambongo te ezala pona lukambongo te mais za lisusu pona sunga hein esengeli batu bazala informé. Donc na limite na zala Congolais oyo azana information mais azo bomba pona bandeko na ba Congolais te na lingi bandeko na ba Congolais mingi na lingi bino mingi yango moni batu nyonso ba ko sa taxe pa na ngai so za Congolais ata soki za ba futaka 100 na redivision on a D na redivision on a D peut-être refuta pe 60% par rapport à montant normal parce que na pesa liboso bolingo na mona ke sengeli na sunga bandeko na ngai c'est na même cadre ya ngwana moni émission o na za osala na salaka ba émission na ngai ezateke parce que nazo c'est la YouTube afuta ngambo te na salaka émission pour que bino bandeko na ngai bozala informé. Alors eza malamu soki pe na côté na bino bo soutenir ba activité ba initiative o tozana ngo et ozala malamu parce que to sengela pe to meka pe ko pesa moi honneur soki likambo toza osala bo appuyer kozala malamu e ko permettre biso pe to courage to continuer pona lobi to sapimaka mususu pe batu pe bamona ke tala ba Congolais pe bazo sala eloko na États-Unis ozomona ou bien na bamboka bapaya eza malamu mingi. Alors pona ba metali tax ndenge na lobaki nazoba on a lingala po spécialement na bandeko Congolais on nyonso alingi kosala taxe et pas na ngai aza na problème te aza bienvenu. Alors na pesa ba possibilité nyonso kosala taxe partout si aux États-Unis ngana na Georgia ba bureau na ngeza na Georgia mais kosala lelo taxe eza nango simple eza ka lokola ozana ndako na téléphone na ordinateur makambo nyonso esala ma online. Donc eza problème te oye pa na ngai na bureau ya te na kosala taxe. Alors pona ki ne tout droit na réponse ya kopesa en fait partage na za nango na tongo pour occupation moko na bandi et outi na d'abord na ndeko na ngai Adolphe Landu. Adolphe Landu c'est un ami congolais toyebani depuis longtemps afandi na Atlanta na Georgia. Alors question lobby to ko discuter parce que na tindela ki ba fiche parce que na ko apprendre bino que kozala moko ya ba client na taxe année oyo. Alors na tindela ba fiche pour remplir électroniquement par DocuSign. Bon azaki na moi difficulté moi mibale misatu na moka ko expliquer ya liboso ezali ba fiche on a lotinda ezali ba information oyo ARS asenga biso en tant que ba professionnel ya taxe obligatoirement so client ye esengeli a remplir papier wana identité na ye esengeli apesa biso a remplir papier musu a metali banque parce que soki erreur esalami na ndenge toti na mbongo ezala
o abosana ki chiffre moko et ça problème na biso te to justifier ngo que non voilà yem ta pesa ki biso compte bancaire na yo wana. Et puis ya mi ça to ezali que tant yo ça la taxe esengeli tozala na otobengi engagement ke o pesinga musala na sa elo taxe, c'est-à-dire que ozo certifier que ben information o pesinga ezali ba information correcte. Donc yango wana donc 3 documents wana yango na zoti nango na DocuSign à partir de ce que vous allez comme là na téléphone. Alors compte tenu il y a fiche on a tenu la kin de Ecuador à mon akango ezaki un peu moulayi. Alors na sali boye na deux fiche ya liboso eza choix na fiche ya identification na rokotinda ya liboso ezali moi moulayi parce que ezali na ba eza na 3 parties. Partie ya liboso eza identité na yo ya mibale ezali ba document oyo annexé au quotient ya misato ezali questionnaire. Questionnaire wana eza à peu près 2 pages. Questionnaire wana pour ani tout yango parce que batu mingi bazo mériter crédit mais bazo soit crédit wana te parce que bazana ba information o baza capable de fournir te. Alors questionnaire wana to pesi yango pour permettre autant ezo tous nos questions ezo la ça pe mbala moko ba formulaire o sengeli ko annexer na taxe na yo. Alors ezali juste questionnaire. Ce qui monique au questionnaire wana et poser aux questions par exemple est-ce que aujourd'hui mbongo ya l'état ya nane o etoleka ce que ezali o yes cela veut dire que ba rebi so OK ce que ozwaki yango annexé na document na ya taxe na ni otobengi formulaire 1099G. Donc ozomona donc o se souvenir oh donc na zo mbongo à l'état est-ce que batineli nga fiche wana o vérifier na ba document na osoki fiche wana ezate obi OK o ajouter yango. Donc ezali juste questionnaire pour na kosunga peut-être ezali ko les autres rappeler mémoire na yo peut-être na ba document nyonso sengeli ko memango na taxe. Alors na yebi ke ba mususu ba ko mona mwa moulayi mais je vous dis que so moni wana eza moulayi alors to tinda à chaque fois 2 sortes de fiches. Mususu to tiango mukuse mususu ezaka page moko eza page mibale donc page moko na ndam na ko benga ndengo wana c'est-à-dire ko tia ba information na yo il y a et puis page mibale o tia soko dans ba dépendant eza liste ba dépendant au fucha wana ezali formulaire ya mukuse pe to kotina na DocuSign pour na bateau bazoya na bureau eza pe ndenge moko okuta 2 sortes de formulaire wana. Mais moi je pense que étant donné que mutu o aza penza na considération makasi na taxe oyaye asengeli tout simplement kozwa temps atanga formulaire wana o eza mwa moulayi pour eko aider makasi atia ba information nyonso. Alors wana ezalaki mwa passe parce que batu mingi baza na tenter bon te comprendre c'est comme ça yango wana to tiaki yango 2 sortes de formulaire. Donc soko du formulaire wana partout esika yo ozali nde tolobi to rotindela yo o kofungola ngo eza na DocuSign tozo senga ozwa papier na bikite ezali déjà na DocuSign c'est-à-dire que o kofungola yango so tinde so email na yo to tinde yango o mona message o kofungola ko remplir yango kaka na téléphone ou bien na ordinateur ndengo sepeli so silisi o silisi yango moko et koyela biso automatiquement et puis yo pe ozu copie moko ozu o garder. Alors so tinde biso yango ezongi alende ozu siko ba document o wana o ya taxe yo zanango ozu otindeli biso yango scanner biso yango pe otindeli biso to ba ke ko scanner document ezali ba sorte belé to na ba scanner spécial ezana ba application okoki pe ko sala ba scanner wana pe ozu otindeli biso. Donc wana ezalaki moi partage par rapport à difficulté de Ecuador fazaki na ya mibale on de Ecuador fazaki komitu na Adolphe Landu ezali par rapport discussion tozaki muso ezali par rapport ya ezambani ali boso outside taxe pas na ngai. Alors a poser quelques questions pour a meka ko estimer combien ko gagner. Alors ngape na meka ko pesa ye moi ba idée par rapport ya ba banana ye par rapport ya ye combien ko joie en tant que professionnel et puis ndeni na ko sala en tant que professionnel pour na maximiser taxe na ye. Alors difficulté moko oyo mingi toko kutana ngo ezali batu mingi oyo bazwa ko sala taxe omona oyebise ke na ndenge situation na o expliquer nga okozwa par exemple 6000 mais omona ya koloba non voilà taxe ele kaki nga kutu pesa ngai par exemple 9000
Alors, en tant que professionnel, on a que non. La situation où ils pratiquement impossible aux oies 9 000. Donc, c'est-à-dire qu'en tant que professionnel, attention à Sali Makasi, dans le Kelao, bah crédit on a repéré ça mais au rico les 9 000. Alors, dans la situation où on a, qu'est-ce que Tokoki Kosala, Tosenga Raboy, Tosenga yo, Opesa Biso, ten fori, Oyo Basela Kyo, Ane Otae Koleka, Oyo confirmer que yo zoaki 9 000 wana. Dans ce cas, na ko zoa certitude, na yeba erreur nini, ou bien soit avantage ni ba pesa ki yo, peut-être na ko expliquer OK, bato tia on a katia problème. Na ko profiter pe na moment oyo pona lo baké. Il faut pas bon tant yozo kene, yozo luka o tia mbongo. Alors ba difficulté ngwana tozo mona rangwana. Tozo mona ke ba professionnel à taxe, bato ça musa correctement te. Au remona par exemple na repesa par exemple na taxe ya maman na biso en fait il y a moko ba maman on a yebi na kendaki ko ça taxe na bino ba pesa nga boye mais na tali taxe na bi pesa nga tel fo na tala maman e ba rater ba tchela ye ki azaka commerçante ba tchela e commerçante ki asalaka perte il y a $5,000. Bon, ce que perte wana bimi na ten en fait bimi na kati ya ten for et niko lobake so ka sala ki 24 000 comme ikama à cause déclaré ka sala ki perte na business na ya 5 000 cela veut dire que ba longa 24 000 moins 5 000 pour la nini pour ikam na et ça nini pour refund na et mata. Alors one is a mauvaise pratique parce que tant yo y en tant que taxe professionnel attends tu dois aller lire lingi au maxila mbongo mais au télé information au eza yete. À ce moment-là, au tient de difficulté parce que il faut pas oublier que ARS a continué la lettre même après 5 ans. Donc à retirer la lettre pour sur aux Moro, il y a un numéro bien. Alors conséquence c'est ça qui remonte bah tout mingi bah sans wana puisque ARS a repéré sa pénalité à 100%, peut-être 200%. Donc ils ont dépendre mais ils ont bien été. Alors batu mingi balingi mbongo il faut faire attention pour vérifier ba page na bino moko ba professionnel na bino taxe ba sala ranine mususa ko bamba ba information o eza yote parce que on a besoin mbongo il y a besoin azo mbongo. Alors tant il y a azo mbongo yo besoin mbongo mais tant ba otine la lettre ba otine lango yo moko ba otine lango professionnel ya taxe te. Alors singeli oli mbongo non na ndenge ya limiema. Alors wana ezaki discussion peut discuter na ndeko ya Adolphe. Donc, quand on a Ezake Belé, alors neto lobaki soko lingi maramotali mbongo ngana za professionnel na yebi eloni na ko sala mais na ko sala eloko ezali propre pour que yo za la protéger ngapena za la protéger pour que taxe na yo ezala bien olala na kinya. Alors oyo ezali très important ce message que bozwango comme il faut ezali partage na Saint-Bino na tongo oyo. Alors on a rappelé les sous que tokoki ko maximiser taxe na yo toko ko pesa yo mbongo esengeli na ba crédit oyo mérité neto loba ki pa na biso retour erotika kozala te. Donc retour ezate étant donné que tout ça sur na musana biso. Alors na encourager batu nyonso na tongo oyo o balani ngai ba yokipe bien o bazali na mituna bo hésiter te bo tuna ngai na ko expliquer bino. Alors bokoki tout simplement ko benga ngai ou bien ko komela ngai na one stop shop 368 arrobas Mike Moele borota lango ndenge na lexera toujours na na sports oyo boroko landa yango plus bien. Alors na remercier mingi ndeko na ngai Adolphe et aussi maman Christine afana na Gainesville et puis vraiment to partager ki na bango ba comprendre que ba erreur mususu ezali et que to ko sala pe o ya biso pe mieux pour que to satisfaire bandeko o bazo sala taxe. Alors vraiment ndé na lobaki naza très ouvert nazo pesa information na la sengi mutumoko te afutanga quelque chose na ba information nazo pesa soko lingo sa taxe pas na ngai okosala soko po lingo sala pas na ngai te pas de problème mais na ko pesa ba information gratuit donc ils agissent kosunga batu et puis tout ça là et sika moko vraiment na sepeli mingi na ndenge na pesi bino information na spécial topic ya lelo na tongo na banzi balibota na bino ezala malamu. Donc pour la question pour la réunion sur le lobby toujours one stop shop 368 @gmail.com ou bien au bengibiso ou bien au tindelbiso message na plus 1 404 996 7579. Vraiment
na sepeli makasi bozala malamu tokotala lisusu lobi eloko nini tokopartage pesi bino nyonso mbote esika bino bozali na mabota na bino baba.